Bozane sengo bien boane sengo te. Boane sengo poani. Bozane sengo. Poto zima tela sika. Mama lobaki akokende akozongela biso, azongeli biso, amemeli biso matela. Donc to sepel pe kana omona présence na ye. Ninga lobaki akoya ayeli biso matela to sepeli bino bato pe bo soutenir biso na moi quelque chose na mabakisela bino ya mingi bisika ezangi. Parce que nous avons gros bisous. Merci beaucoup. Esengo ou bien esengo te? Esengo. Esengo pour la nini? Naya oloba. Tout le monde est libre de parler, mais on va nous y aller. Ok. Esengo ou bien esengo te? Esengo makas vraiment, tu as esengo makas. Maman promettait biso bambetu. De le faire réaliser promesse naïve vraiment tu as esengo makas. Merci beaucoup pour la honneur que nous vous vraiment merci. Merci beaucoup. Esengo te, esengo te. Biso sepe makasi pour maman il biso bambetu. Muna muda kuna mbetu na mbimba. To sepe makasi to sing merci maman. On dit d'abord merci à tout le monde parce qu'il nous a aidés. On a essayé de coquiller ce penja. Moi, la mon qu'on a matela alors, bisoso, en tout cas, ma maman, ma papa, merci. Na prometté ban na essayé bango na kozonga. Na zongi na baki mwana na matela na et sali pe que moi na matela na et sali tellement bien comme matela zali. On dit merci oh. Merci oh. Merci. Attention. Esengoto, esengote. Esengoto, esengote. Esengo pour maman Valérie nazaki na mois de octobre, hein? Octobre 2020 na lobaki na koya lisusu lokwa toyaki na 10 matela. Cette fois-ci on y a na 36 matela na 36 matela. C'est-à-dire moi na moko, moi na mona na matela. Esengote, esengote. Esengo pour la nini? Esengote, esengote. Esengo pour la nini? La sebeli makaso ba yeli biso matela to banola la dede na mbetu mais to comme la moko maman Valérie nzamba basemi o ezangi apesa bino donc ebele kaka. Esengote, esengote. Esengo pour la nini? Esengo le Yesu amona kana na Vraiment, tout se pèle ma casse parce qu'on dit en français la promesse est une dette. Alors maman Valérie aye ko futa nyongo na biso a prometa biso. Ah, il prometa biso ki a royer la biso ba matela. Lelo ye aye biso ba matela, il biso 36 matela. Donc to sengi nzamba pesa ye ya mingi na bino bandeko oyo boza na kati Allemagne oyo bo soutenir ki ye bon continuer toujours ko soutenir ye pour comme ça asala ka ebele pour na biso pe tozala bien. Merci. Esengote, esengote. Esengote, esengote. Esengo pour la nini? Esengote, esengote. Esengo pour la nini? Non, esengo makasi eloko liboso na remercier na Nzambe. Po nyonso photo remercier na Nzambe liboso na pesi papa na biso lumbela po nyonso oyo soki yete mais nyonso biso toza toyebite soki tolinga tozala wapi yango na pesi bino pe merci ma Valérie na oyo sali pona biso opesa biso promesse okozongela biso Nzambe bisika tindaki yo pe apamboli na capacité yo lukaki Nzambe apamboli ezape na ba mama ebele tindi ebele ekomi mais topesi bino merci na ba o bazana Allemagne ba contribuer na moi quelque chose Nzamba pambola bango na ba o ezangi kati na bango ma Valérie Nzamba apambola yo mingi
na musala ozali kosala nzamba bakisolo implice pe a protéger foyer na yo pesi bango ba gros bisous ici là. Merci beaucoup. C'est mon makasi pasi mama Valérie akomisa biso bambetu te akoyela biso bambetu tobandolala na mbetu moko 2 personnes mbe sikoyo mbuna mutu akomi na matela na oyo ye moko alors que Seigneur Dieu merci pa mama Valérie pe na baoyo mpe bazosoutenir mama Valérie po ete aya kosunga biso na Congo vraiment totuni bango bamerci ebele nzambe apambola bango opesa mpe merci na Christelle aza lokwa abino merci na Chris merci na papa Alain bango bazosoutenir mama Valérie mpe na baide na bamakambo nyonso mpo mutu moko akoka kosala ata azala toujours na bato basoutenaka ye. Oui merci Maman Christelle, merci Papa Alain pour être venu pour vous soutenir Maman Valérie pour nous soutenir biso. Pour attaquer quand même moko ka tete ya kuiko sala ono que ça veut dire qu'à travers soutien na bino ya on les sala ke Maman Valérie alongo kuna pour aya ko sunga biso awa. Doma tone sengo makasi Nzambe na Chris Papa Chris. Doma ba mote bele Nzambe abakisala bino ezangi. Sengote. Allo na lobi boye po baya pe bayoka tolobaki ni na biso zayaki mwana nyonso na matela na ye mwana et puis tobaki bakolala na propre bomona ele na yaki na filmaki dans la filmé bomona ki on des zaki siko ekomi boye tout ces couleurs tout filmé mwana nyonso na matela na ye toza baya tala bambetu nyonso ebongi tout ça. Yaya tala ça les faut la souris pour vraiment la oui sourire bango yo mutamna to somina ba dra bisonyo som tam dans une place c'est-à-dire lelo bakolala bien makambuto muta atu ya 2-3 personnes bana na mabeleza ti mutamna oyaye et puis ndeza betre libela toza peka na misala ya kosala botala mabele. Malheureusement, ils ont boyé. Si vous avez des luka, to somba, tout ça, caro, pour les la payer propre. Et 50. Bon, vous avez un doctorat qui est un deuxième doctorat. Comme la deuxième doctorat, vous avez un peu différent, mais la deuxième doctorat, tout ça, docteur oyo ezape tozape na ba jeune fille na biso jeune fille na biso yepe azala bébé ya mbomona moi bébé na jeune fille ezala ope problème te mais na pekite na bi ekoki mais le mais sengo ba olala lelo bien na mbetu à l'aise ona de tolobaki boide c'est bien c'est propre. Mannequin à biso. Donc, et 50. Moi, je suis maman bino na ne 50 ebiki. Na petit bino sourire na monoko. Merci. Ça c'est 3e doctorat. Alors, ça c'est la 4e dortoir. Tout ça, dans les cas où quitter, hein, il fait kauka, hein, mais tout aussi tout ouvert, tout boni, ma bombe ici est changé. C'est là où la landeni. On l'a dit toko. Le bon la bonne kilo. Babi moi na nyonso na mbetu na ye.
na matela na ye. Chaque enfant avec son livre. Et... Ici c'est social, hein? Non, pas du tout ça, c'est social ici. Social, on est avec maman Valérie, papa Alain, papa Chris, maman Christelle. Chris, vous en avez presque. Et Chris, ça a 20 et quelques. 20. Aza moi la paix. Chris, na Christelle, ma beauté, na poto. Baza bana o c'est surtout Christelle bana nga toujours dans un bango. Les bayoki na ye a ba moni et cette bango peut passer. Balobi bango peut ba soutenir, ba za toujours permis na maman Valérie pour nous soutenir. Donc baza ka baninga lo babi pourquoi binoter biso so tozande mo bongo te. Eza bongo. Alors donc tous ça misale bela au sala parce que docteur c'est quoi comme propre si likolo problème toi non ga moko tala photo nous kato tcha ba caro mais oui hein. Alors cette fois-ci appelle les airs ba caro tout ça l'appelle tout tcha ba caro pour la vie vous a bien bon moté hein photo comme 5e docteur déjà 5e docteur vous allez tout moi la nyonso na mbetu na ye ese no pese doctoire a pu babongisi plafond babongisi mur nde tolobaki mwana matela na ye oyo aza na matela na ye nambi mais azataki apango ake osukola boyoki donc ake osukola avant bakende bobosana te fo bosukola makolo mine eza propre et bon oyo akenda la match. Oui, ma héros, ni banda ou non, c'est un répertoire. Ah, le répertoire, ok. Oui. Ça va? Chichi. Au boye bi suite tolobaki. Oui. Na kialma. Aïe aïe aïe, nana za idée de tolobaki na kialma. Via. Nana za na idée. Via, ils ont déjà un solo. Viazint, encore. Viazint, Glücklich. Viazint, Glücklich. Super. Wow. Fast Josh.
Mais les initiatives, c'est fâche-toche. Donc les initiatives, c'est simple. Il faut avoir l'esprit. Ouais. Merci. Bonjour, bonjour. Demain, c'est les 24, dernier jour dans Bisso, dernier jour dans Nayaki. C'est que tout ça, les 24, tout ça, 5 h du matin pour Ngesili. Bon, les appels jour Oyo. Dans Zozo, Allemagne, mais il faut passer par Bruxelles, Allemagne. Bit langa ezaki pour la aider pour kusala musala pour bana pas vivre bien, pas vivre quand même dans des conditions bien. Na ye na mwata mo soir muke pardon. Tout seul musala ngai bana na ba travailler ou ba travailler na biso surtout tima beaucoup. Musala ki nuki Pesibino merci, la confiance pour sali biso, confiance pour salinga. Na ye la sali no ça même si les a ébélés, ils ont vraiment ébélé. Toi la beno bana, bas na condition bien, ba vivre paix qui bon moi na bango. Et moi ngala bana, tout ce qui bino merci. Merci beaucoup. Na l'équipe bino mingi. Mama e biso yeyo. Ikomi esuki nango ngana ozo ngai. Ngana ozo ngai. Tokenda tuza nzela. Tokende ko za checking nanga. Pona kende bit na yako sale zaki pona bana biso felina. Nzamba pesi makasi ya accomplir. Tout ça lui auto consala même ça les silité zebele photo continuer mais ya oyo esuki sikoyo destination checking tout ça checking bon maman de 3G la diva du monde entier na maman de Gigi dégâts la maman de Gigi c'est-à-dire la maman des jumeaux oui des jumeaux Gigi Nana Tokos la maman de 3G tous appellent toujours dans Sima sécurité Michel Okita Michel Okita ça toujours na pointe et moi la même et mon motema passi OK ndi na ngai souci mais ici était tout kuta na souci bientôt bye Kishasa Kishasa poussière Kishasa pardon poussière qui monte qui na malini na bino na malini encore ba bip kuna zo neige ma bé amana sona salela kabato bolamu topena lola autant du saka qui tourne à la maman de 3G, je préfère. Ça vient d'attendre du saka et puis ça joue à terre. À côté, maman de 3G et puis ça joue à terre. Bisous. Michel, pour un katane aéroport. Tu as qui chasse dans la carte aéroport. Pour un katane aéroport. Alors, c'est presque à la fin. Presque. On finit bientôt. Pas encore. Pas encore, mais presque à la fin. On finit bientôt. Dans quelques secondes. Ouais. Comme je vous avais dit dès le début, nous sommes ici à Kinshasa. La belle. Kin la poubelle, comme moi je dis. Elle a dit la belle. Moi je dis la belle poule. La belle poule. C'est-à-dire Kin la belle, Kin la poubelle. On mélange la belle poule. Kin la belle poule. Donc, la belle poule. Alors, ici, salle d'attente. Madame ou monsieur Mabou. Ok, c'est bon.
Voilà, plus sur fait. Voilà, plus pour l'avion au départ. Bruxelles. Le départ, hein. Donc je monte et je pars. Au revoir Kinshasa. Au revoir Kinshasa. La Bunae